Alors musala nange kenda bongo kabula ndenge za ndenge na expliquer ki yango yo amoni que c'est vrai ezaki da mubeso tena okata boye si mekozonga na grillage. OK ezaki kompena mubeso donc voilà oyele lo mubeso ngana oseka nanga yo abi oyo oli yango te opesa ngombo na etape wana bino so bokata bogi bara fort ya solo mama bolongola moi 2000 na suka longo 3 kilos na lobby travailleur muto ayibaka patron ayibaka te ko patron da lelo na besoin ya clientèle alors nana besoin que non ba beta linzungu aluka ba ma ngaleki bonzungu lamba fufu talo lamba fufu te nzungu ba okalinga biloko wana te voilà mo ka sola biso pena yango deno yango déjà nazo salela o épice na salelaka po elongola bazei ba nini kombo nango eza do elenya soso elenya ntaba eza mélanger vraiment ya ba biloko wana na moi marinade voilà OK alors oui lundi oyo eza nango vinaigre na fumé voilà OK alors wana ba beti moi pâte ya mobile bwaka na moto kuna ndo sali ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, ça m'a kické belé autrement dit la plus courte de la poste. Mais ça, Kobenga, la Maradona en Afrique, toujours n'a millé. Donc, je vais que pandémie, sur la salle, remercier ma boss Nabisso, boss Roni Maluna, ma bon séjour à Kinshasa, boss Roni, Babi mon konzambo à Kinshasa, mon thème à maman Laura Chou. Donc, Toyame Bino Penza, la Katia. Ya capital donc babi dintaba eliamaki wadi kilonta eliamaki avec 5 personnes talan musuni donc wana mon nous ba boss na biso la boss Yannick sans oublier notre boss checking na Londres wana pourquoi pas remercier ba s'abonner na chaîne Yabiso Podcast na Bakaka chaîne des actions pour le soutien du peuple la chaîne Yabiso peut sur abana bitike to kena ba orphelinat to pesa moi loso moi secrètement miliki ndenge zalara ndeko pa linga na bana bitike bo hésiter te bo contacter biso na numéro dans la bande de cash on a vraiment Nzambe akopambola bino. Voilà très cher amis internautes babone biso no so ya biso podcast na lobakaka bosa aka exercice émission koti bo liker bo partager bo commenter yango pe biso makasi ya kosala ba découverte kitoko ya ko créer ba baladère bien pour ko sepesa bino ba bo s'abonner na chaîne na biso ya biso podcast. Lelo yo naza bongo na commune ya Ngiringiri botuna El Mara ngingi osasuni to c'est la bino découverte ya Dendo Mayo. Depuis que la fois passée vraiment notre ba kapela tout ça découverte ya ngulu tout ça ya poulet mayo tout ça na ba chaba poisson le to préféré qui total sabana poto bana partout dans le monde ndenge penza idéologie contre na kata capitale ya Dendo Mayo to so na ba ndeko ba tumba Dendo Mayo te suli sonné ndi ba sala ngo ba expliquer sur épice ni ba tiaka après na suka to sala ngani ko sala to biso to goûter ngai na José Mbungu oza si ma caméra donc essayer ba commenter mabino e mata
bon ça va commenter bon liker na zana pona ko sepesa bino Montréal vraiment zo ngati na okoma na base ya tumba ba meka ko talisa biso to beta bina lisolo ndenge makambo ngo kendaka baloba est-ce que na deno moye bataka tomate mbuma est-ce que bataka litungulu est-ce que bataka nini est-ce que nyoso wana bokoye bango kaka na chaîne no lingara mingi biso podcast ne lo ba kaka bo ça toujours branché pe connecté la chaîne nous allons kala mingi merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, Moussa DG Bandi. Tu comprends que on a vu sur tout le monde déjà tourné, on a des deux obèles, tout le monde va quoi, tout le monde épice. Tout le monde qui solana, on a vu sur le sola, maman et nané, parce que des deux arabes, ils arabes presque Moussouni Mobima. Bali papu qui est dans l'amborani. Ils sont liés à Kassima. Donc nous sommes là vraiment trouver bonne émission, le lobo c'est manifester beaucoup plus là-bas. Commentez, liker, partager pour Moussa et Salamara, Nengue Salamara. Nous sommes là, bonjour papa. Bonjour maman. Combo nani? Combo Elvis Mbemba. Elvis Mbemba atoza api? Atoza na Ngir na Veni Mokoto, direction Chaba. Papa Elvis na moni awa na moni tono, na moni bakwanga, na moni do base mamu yandeni otumba dendo. Dendo nini? Alors vraiment biso da talaka ba kinote na biso ko changer ba idéologie. Otara caméra ça bien. Toi toujours na idéologie dendo mayo, po talaka na kala ezalaki nango ya dendo lokola savon, mais tant on biso peut améliorer façon na biso. Ya kozala ke no temps ozolia dendo mafuta to yebaki na kala ezali susute. Alors eza nango selo kaka musuni biso bakino bakomo yela biso to yebike makolo mitu banini bango moko bakomo lia kuna me parti biso batindela biso ya mafuta ebele biso peto sala système que mutu tango azolia yebike na olia musuni. Voilà, le mot est très capital ba parti muso ki na ba mudo e utara mbogani. Est-ce que za raka da kicha sa ne de ma de no sala mato e utara place mususu batindela biso ka parti sima. Alors maman na mutuna wana vraiment na ko répondre au clair que biso to yambaka ka parti kaka oya sima wana na Kishasa aw po okokyo ke na ba vivre frère na ba chambre fade ko tikala jamais komona li paputo parti mususo komona kaka parti ya suka wana. Très bien. Alors yango biso pe to tekaka yango pezo sala biso le loto zala yango ezo sala bilembo lokola ba biloko wana ka ndenge fandi wana dendo mayoka makambo biloko wana laxini o créer moi dépiné là. Alors moi na boya na ko telema la bare ko bundela ba masolo à travers de nos maillots. Très bien. Alors na zo moyen de transport na force ka sous vite. Voilà, merci beaucoup. C'est quoi pour moi idéologie parce que biso na carton les gars dendo sec bon na kwanga. Mais le lobo mo tshaba mayonnaise et puis misi mo gwa kitoro. Est-ce que on va tellement mutu mo créer idéologie oh bino bo yiba yango. Bon, idéologie wana et outil déjà et pas ba wara, ba malien. Voilà. Tant au travailler pendant bango bazo ba like ça biso façon ya ko lia musuni moi ngombe moi nini pas biso toi na image ka toujours ko tchaka na nzungu ko telisa ba soupe ba nini mais wara ina système ya ko tumba ndo monde pe biso pe to landa idéologie wana idéologie ezande biso ba congolais ne ba wara ne ba créer de no mayo. Alors réuté pas ba wara ay bino ba no travailler kuna bo yimayele bo beti on pe mama moral. Alors biso de ka congolais za la bongoti Voilà. Vrai maître ayibaka ne mbongo te ayibaka nde idéologie. Oui. Na travailler na bi moi maele na ye na kiti nango awa sur le terrain pe le comme au salangai. Voilà. Ce quoi bio c'est déjà après combien des années bando banda cop o ya kutumba. Ba biloko bo to ba dendo ba na moni ba poulet za ba belé donc cop ça non après combien des années. Bon, cop da le londe aboé na ke non ba 4 ans. Ah bon? Ba 4 ans depuis na kota na copio. Voilà. Et salanga pe moi vu mon robot moi bien. Quand on lia bien, trop d'avance derrière ma collègue côté. Ah mais wana on nzambe pas zo motiver pe moi ba makamuna ipe gagati. Voilà, maele gala musala. Maele musala. Elenga ko luka gaga. Tango vandi na moi mulangi na moi dendo mayo et ça la paix zegete. Voilà. Merci beaucoup ce que tu as pour évoluer na biso. En tout cas très cher ami internaute, bo tenir biso rigueur te sur la maman ninga za la gaga. On en sait beaucoup plus. Bo se manifester ba commenter que bana poto vraiment bo raté. Depuis que boss Ronald ana kini donc yé bien femme de no mayo et puis bandinga wande musu bo ali banda mboka to bo ya kini bo beta moi tour avant kasi bo lira ba biloko et ça là moi c'est bon tout que ipena na mbangu mingi ko présenter les biso ba biloko on to comment anati ngal ngato ba ko to no ba bilinga na to yoki ngo RSL l'autre pour ça cop na biso donc au présenter pena maman ngena nini beta biso no liso ba dendo sko a ne bo ko so mo na ba marché ni wana. Alors, chaque marchand mneno na Congo awa dendo ete kamaka. Très bien. Chaque chambre forte bazo préféré ko kotsango
po tala kaka eza eloko moko boye comme pe lokola moi accompagne na mboka na biso. Voilà, c'est comme ça. Laissez vous par carton ou par kilo, expliquez-moi bien ça, va clair. Bon, kosomba eza c'est la possibilité ya mutu. Voilà. Waza na mbongo ya carton, asombi carton. Waza na mbongo ya ba kilo pe asombi ba kilo. Voilà. Selon possibilité na ye. Ya onde to salela. Parce que au sommet c'est pas combien, c'est sur au sommet c'est 1 kilo. Supposons que kilo mora dendo. Et quand tu as combien de boules, pour moi on a niveau sous aux arabes c'est un boule non? Bakata katango te. Bakata te. Voilà. 1 kilo ndezana ekotaka. Ya minene ba 3 ou bien 4. Très bien. Alors yo sommet on a 10 000 francs. Yo beti. Au baxi pe moi 10 il colonna ba dépense mususu ya bepisi. De non ndezana tout là te. Ay mama na Congo d'abord dans le kanyi masolo ka pe la onini ntaba etikale suna top teka dendo mayo nde mikolo nde dendo mayo parto ko kini mafuta trop ngam ko na tini pecha so mela dendo mafuta na liete te wana eza ba tini ba mike botika la ba mafuta poani wana eza ba pecho bazo bricoler biso moko ba leader ba kolo makambu déjà de somme to adamé lo ngana créer donc au sentiment que alors ye moko pena alamba lamba Elvis et Sugar Nzamba misuni tata ya misuni na kanga dira so shaba ye mta beti boro wana Elvis et Sugar présenter les biso mo ba boula wa ah ce qu'on aime base za boy boule moko boy botika ngo combien alors na mboka na biso da boy ndeza boy 5000 francs ezaki na 6000 mais na dollar ekiti to longoli mo ba 1000 voilà les banques 300 ah nzamba so lokumu kaka vraiment. Donc, les gens ont 5 000. Boule nyo surtout 5 000. Les sommes d'ailleurs sont payés à 2500. Bon, boule au kabola, katikati po ta obeta pe ndambo wana pe bakisaka 5 000 ngo kaka. Voilà. Pour dendo et comme boye, au salaire ngo ndenge nini. Alors, pona ko sala kaboul ndenge za boye. Na zumbeli nanga na morcelé yango. Alors ça déjà écouté ça disons faut bien ça peut explication claire et nette parce que ils ont des outils comme on a carton monctionné faut tout ça attendez tango outil na carton na yeba sokoli yango oziba épices nango au saisonné après au bois qui on a na grillage au fumé yango sima ya ko fumé po ndenge za boye eza na mubeso nano ebeli te kana mona couleur ko ebeli bo ngam na oda po so dio tango te o dio tate po o eza ko filmer vraiment tango filmer yango donc malamu e comme en étape wana ya ko morceler ba musuni ozongisi na grillage simande etangisi ba mafuta bani ndenge ndeko nanga azo sala ngo wana nde okemona keno awa bora ngo ebeli déjà voilà. Donc ça a prouvé combien de minutes? Alors on va ngoulouter ça là-bas 1 heure de temps. On va minutes ka. Non, auto comme un peu 25 minutes, 20 minutes pour bien la kaka. Voilà. Là ce qu'il faut quand là, tu as besoin de boule au bana ce qu'on expliquer ni be piscine bo tchara po et puis son pena. Est-ce que tu as pu tout mettre en boum? Non, écoute à toi madame. Ça la biso o beta li solo so katango vraiment. Ozo beta li solo parce que les bi ke bana poto balinga mama. Bon on meka ko essayer on na banda ko. Tango o sala ngo boye ba o so mama na facilité à copier ndenge ka yo zo sala ngo. Ozo kato bandi o pesa explication na ça qui tourne makasi. Donc bolanda ndenge pena ba o sala pena donc des noms mayo ba bi kangi Kinshasa kangi partout hein. Blague te mikolo na mo kimila à 5 chars banale des noms mayo. Bana o expliquer biso ça moi bien. Alors musala nange kenda bongo kabula ngo ndenge za ndenge na expliquer ki yango yo amoni que c'est vrai ezaki da mubeso tena okata boye si mekozonga na grillage OK ezaki ko pena mubeso so muda yebita yibia kele donc voilà oyele lo mubeso ngana oseka nanga yo abi oyo oli yango te opesa ngo mbwana etape wana be babi no so bokata bogi bara fort ya solo mama bolongo la moi 2000 na suka longo 3 kilos na lobby travailleur muto ayibaka patron ayibaka te OK po patron da lelo na besoin ya clientèle voilà alors nana besoin que non ba beta lisolo que non place wana to dama bien que ça la que non opesi 5000 francs que soit 17 misuni na ndamba bepis alors biso ezala bongo te bambeli na bino zaka pona iniki ba pona okata biloko oto lambela ndawo yango te oyo yango nde landa doroko bambeli oyo après doroko eza bambeli oyo matata alors
Bana poto botalaga. Voilà. Bo bricoler pe ya bino façon mais t'as besoin na non leki. Boyebe la que non qui ninde makam. Mais est-ce que ça rappelle vrai que tonne baksa moi bilogo? Bon. Yo tumba grignoter tonne baksa mi linga la tonne baksa ngo ya solo. Tonne baksaka. Po tonne legi nzungu. Ah. Nzungu aluka ba ma. Nga legi po nzungu lamba fufu tonne lamba fufu te. Bon. Nzungu pa okali ya biloko wana te. Voilà, mo kali sola biso pena yango deno yango déjà. Yo nazo salela o épice na salela ka po elongola ba zei ba nini. Kombo nango eza do elenya soso elenya taba. Eza mélangé. Mélanger vraiment ya ba biloko wana. Na moi marinade goût. Voilà. OK. Alors, oui, lundi oyo eza nango vinaigre na fumé. Vinaigre na fumé. Voilà. OK. Alors, wana ba betie moi pâte. Ya mobile boaka na moto kuna. Dondo sali bongo. Et le tele nya guna vinaigre. Aboaki na moto. Voilà. Voilà, mo réaliser la biso pena ndenge penda aboaka na moto et après wana ka bonga be no mbamo. Bongo abel nango. Pesa. Bo ajuta so lote. Eloko lisusu te kuna eloko ekobakisama eza pilipili litungunu. Est-ce que quand tu vois est-ce que litungunu peut bakisaka moi goût na dendo? En tout cas litungunu erataka te. Tu ezate mu dokolia ngote. Litungunu erataka te na biloko ya ba vivre frais ya Congo. Voilà. Parce que litungunu ndenga za wana azape ndambu ya épice na kwena ye. OK. Abakisa pe quelque chose na biloko. OK. Parce que de atie bon sko abando balolango to arotika ngo et fin d'après combien de minutes robakisa sko et puis so ezangi il faut expliquer biso pena place wana bien. Non, abando balolango alandelango soki ekauki. Voilà. Sima nango aye nango tango ekokauka ekoma siko boye. Kwa boye, la mo réaliser la biso. Seko boye ne seke mutalien na ye. Oyo okoki olia na yo. Voilà. Alors, so esengi ke non bacha mayonnaise wana et comme ce qu'on étape mususu. Donc nous avons sauce ko ebeli bo mayonnaise après zongi na moto. Alors, o cha su mayo. Okanya na papier et zongi su na moto. Wana nde ba benyango dendo mayo. Dendo mayo. Mais bo ezaka dendo simple. Oh dendo simple. Moi ngoma tungulu. Voilà, dendo. Mais ça différent na auto no lia na kala. Il y a différent. Na oyakala. OK. O oyo yango nde ba bengi bena dendo mayo. OK. Façon nango pe mona ke non. C'est vrai différent ça par rapport ya le passé na oyo ya lelo. Parce que bi monde bo sala ngo bozo apeta on liango. Ah, biso ko fa na loro trop solo so coach trop ba e bo liango pe. E ba ke lelo pe na sali ki toro lelo pe na sali mabebo e bango. Biso moko to numéro 1 vraiment ya kolia musuni wana. Kylian numéro 1 zanga moko. Okosi. Kylian numéro 1 zanga moko. Allez. Bala pote bala partout dans le monde bon na mamweza. Na lesi yango encore alia na ngote. Alia encore. Tenalia kango. Voilà. Ponga na teka musuni. Siko na ke soma su musuni wana komi ndogi. Vraiment. Ngana lia kango vraiment. Voilà. Mais voyez ba peke ah lelo na sali mabe. Lo bien na sali kitoko parce que mutu mo pas bungaka. Maman. Ezape ba musu ba soma ba redéclarer pe bazali. Mulambi fufu pe tamoko pe abosanaka. Voilà, olobi bien mo ekeba ga mo sali mbuma. Ya arriva pe na vie ya mutu na msalo zo sala keno lelo pe na match on a beti bien te. Mutu pe aye na gwa misana ngo esimbi te tata lelo na lie bien te. Voilà, c'est comme ça. Alors mais to sala ka effort mutu to asepela kaka. Est-ce que la biso neza moto bongo to c'est là après combien de minutes autre fan na moké après to e bandenge o ajouter quelques épices ou ezangi pour que biso beto goûter nanu na José Mbungu cameraman na lela ko lia fort to lia ngokaka. Alors on a moni vraiment bino to zana bino. Voilà tout ça. Po ba 15 minutes na zana bino po bo réussir oya bino bozo yango. Voilà, merci beaucoup. Voilà très cher amis internautes, to zela toujours dendo mayo to mekanto goûtant to ba ka TV za radio te be que la fois passée to zana ba kapela wana to musala bangulu to zana ba shaba to lia ba poisson to zala ba maboke confrère na ngai zamba zara to lia pe liboke lelo to ye kotalisa bana poto bana partout dans le monde kini amamwe bongo de comment ngo de no mayo nzela mukuse avec 5000 francs Kinshasa boule moko déjà relié dans les bons de quoi bito zela dans quelques minutes ako lakisa biso quelques épices ou ako ajouter na dendo wana pour que biso bito za servir to make up dans to goûter yango et c'est ba commentaire na bino mata idéologie toujours na lo baka TV za radio te to sala musa pour on se pesa bino to zo. Merci beaucoup.
oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma. Voilà, très cher ami internaute, au moins déjà, tu as une étape, une étape ni papa. Alors, ce qu'on a remis aux matungu na pilipili, na tchali kolona ngopo. Na longola ngo. Donc les ans, on 15 minutes déjà bon, on a un peu bon ça babiloko. Bon, o mesana geno alia kama tungunu te pilipili te epana ngambo ezata olia na ye. Donc chango wana balusi mbamo kitisi aloti. Biso lo mayo ah. Ah mama, ezana nga. Biso mayo po ah to ne dendo mayo. C'est qui to lia ngo trop. Ba comment on peut liboso mona pe nyonso tout quiz. Elle zona biso pena, le zona biso liboso ndenge pena tumba Elvis et Sugar. Asa musane bien so moi de moi moto na de pina bo ne ko yiba. Azana expérience makasi a spécialiste yo ndenge obalola. OK. Technique ya. Bango ne lengi. Vraiment. O ba marquis so banana ipsa bango tikana yo ba bulo wana masa. Ba distraction. Idéologie. Soni ana ngo sanga biso ba kino ka boy. Yeah. Soni sanga. Bon, soni ana ngo sanga. On terminer wana. Sanga nde bomakati. Vraiment. Nde soni so landi bongo pe odai. Alors mais tant musala sko musala o yo mozo sala pena musala o zo kota ba milinga boy. Elobela ko ndeni. Bon. Mama na mesana dia. Na mesana dia. Milinga na yango pe mbongo na ngai. Suezati. On est à arriver à payer un mot tchépé des peu clients moi on nimbi moi mon cœur la boisique ignon sur sali persi arriva déjà ton nom. Maman eloko wana na ngo éveillé pena ba biloko wana ezaki ya kikala mais pona lelo en tout cas et ça le matin po dana ko mo landela ngo na ndenge mo boye keno mutu tana osale eloko ne azongo na vando normal. OK siko na kacho malobate na monio awa osimbi papier oyo papier oyo botielaka biso ezalaka ya ciment to ezalaka ya nini parce que nga na banga yango boya tomonaka papier mokaki mpo bokati ezalaka ciment te bolesa biso na bapoussière te boye explike biso na papier eyaka rouleau nango yango mpe bato mosusu baosala na maison baosala bafarde banini biso mpe toprofite yango lokola mwa nzungu na biso alors yango ciment te eza ya ciment te oyo eyaka kaka boye rouleau nango ya monene pena rouleau bateka yango bamarché nini bon baselemba bamolar soki oke kosomba yango combien mpe bo rouleau eza na 80 000 francs 80 yo bosomba bela 80 000 francs mama nasomba na makoki nanga mwa ndambu kaka ya journée mpo ebike mbongo ekotaka yo abula dendo na miso ozongo na 1000 francs mais awa te ona 5000 francs boliaka bien yango sobi egaye fina moteka na dendo naka ma journaliste mais mon teki fait dendo le soupe na bike na podcast na lia no bien so na tiki so na dendo na somba 4 pina 4 makolo wana ya solo voilà expliquer biso alors awa na comme une étape ya kokanga ngo voilà kaka les mêmes épices yango na tiaki wana na ozwaka muke na zongisi wana oh mungu nango pe nyonso toka yango wana voilà après ajouter sous ba mungu au biso tiaka te ba mungu donc tout eza déjà mélangé na épices wana eza mélangé OK voilà na zonga toujours na mayo kolo likambo base ne yango yo mayonnaise mais non ça yango parce que lia manani ka kwanga est-ce que muto lia obena lipa est-ce que muto lia obena fufu est-ce que muto lia obena loso au sanza te apparemment wana est-ce que comme une nature ya mutu ye moko ndinga sombi ona lingana nga mapako lia ona nga fufu kwanga mais pona nga na beta ngona mwa kwanga ntesa kuna kwanga ya mo réaliser biso kwanga ntesa bakwanga ntesa bino pe makasi o ba benga ntesa ko benga ngo kwanga bateke
ya chese ezalaka moko akwanga mwa mikusa evimba bamibali balinga olio bo batonda akozala na 2000 ayeka asoki badende oyo te oyo batumba wana asoki na kwanga ntie ezala melimeli makuti mais oyo sikoyo ezalaka nde bateke mpo ezalaka mwa moke monaka boye kome 1000 francs nakosi 1000 francs kwanga wana siko oyo mokusi wana so monongo ero tokolilongo 3 boulot ya dende ok voilà nazongisi su vinaigre moke alors moi litanga huile boyebi mpe bino moko nde ezalaka ekoki ozanga pe te utilité ya vinaigre na musuni ejouaka role nini bon vinaigre ndenge aza wana bamisuni oyo eza bamafuta akausaka abendaka bagraisse pour que ze ezala te po esalemi na citron vinaigre nde eza wana alors fumer eza juste po achange mpe mwa couleur musuni mpe ezala pembe vraiment ti nde role ya jouaka yango wana alors anga na babiloko na ngai oyo kwa pena mayo parce que tokotima na dimension pena ya mayo ye wana bana poto botalaka a toujours toi na nganda chomba na mokoto na shabaka toujours voilà yango wana dendo musique sola bien sur le côté de la caméra tu serais côté qui me boyo qui bana ba réussir te tout le monde a payé bango na internet et pourquoi pas ya biso dendo mayo otala ngo donc plus que poulet mayo yango wana poulet mayo tele matin poulet a quoi pas la différence poulet akota mai on va bon poser na ngwa te te poulet ekota mai mama nyonso to ezali kuna voilà capri nango ndenge ezalaka 5000 francs na pia gombe 12 papa leka kuna voilà asa musa toujours toi rato asa en plein boulot bo comprendre rara maman ngendaka boiti voilà ba lela poulet mayo donc nous so ya ngaka mo mayo amane so wana mama do ya micro wana sala mo na ye wana ko na baluki aboy esala mo mbi boyo tegelongi mama biso to banganga te ba auto talaka pe baza pe bato lokwa biso pourquoi pas biso bazanga kotala biso alors wana ezonga na moto moi 5 minutes pona ko chauffer mayo sima esili nango ba moto lien na biso mbala moko voilà ya tila biso kasi denga na comme na posa tila baso ya lokoso mo bimanga tila biso de ici la ngala mekango pone ke bat bazela nga déjà donc bazela ba mona el mara ninga zolo ba le la la o ya shaba o liaki tina suka tibo o kapela mais le bo mona bana liango tina suka ona hotel sa bande wezaka ke pona papier wana bande ko bele ba lo baka o papier ba lingela biso na ba poulet mayo bantaba ba deno mayo za ba papier o ya sima mende ko éclaircir biso vraiment que eza ba papier ba somba ngo pena tara 80 000 dollars et c'est qui calculé on a dollars et pesé combien donc idéologie on a toujours tout ça là musala pour nous sepeli ça ba s'abonner na chaîne pour ça ba commentaire vraiment là pour ça ba commentaire na bino bana poto bana partout dans le monde mais que Hollanda elle mara de la presse bon séjour à Kinshasa mon boss Lisusu mon boss Roni Malundama mon thème ya mère Laura Chou babi boss live to yambi on a vu la Kinshasa vraiment to yambi yo moi na Londres tongo toujours papa to zongelo na bitu so moi lilo bezali mama nga vraiment kota ba malobe belé pena na nga kuna te no te lo banoka mingi na tono côté kuna nzambe pena yemo yebi keno achanga ba commentaire belé ti voilà mais na souhaitaka toujours ba o ba kenda pe ba boaka pe lus pona biso koto toujours pe vele kaka ebele na ba prière parce que mboka ngo pe zala ya biso te bango ba kendaka ya biso pe yango yo kaka voilà alors ngana suka na gawana ce qu'on a bien ba koni ndi na boss ni ko tuna ba koni botumbela biloko zaka chaque jour oyo ezaka te ko de so mona na te bino mona na rapo chaque jour tono epela milinga bozo ba koni wa ba koni na ngo eloko olukata pour forêt équatoriale les Congo vraiment mabaya air news ezobima ba chantier yango après ko forêt équatoriale oui to comment bien ba forêt équatoriale ko ba chantier air news ezotongama ce qui otongi ndaku na yo otole otie ba simas ko mabaya ozo sala okena ngo wapi voilà wana nde ngapi yango na récupérer po denga na msala na ngai comme ça donc so ok on récupérer fele bola non na Congo le mafele ezala lisusu te parce que na la pe no yeba ni na ko bimsa moi quelque chose na pesi
pour nga pena salela yango. Voilà. Merci beaucoup. On a mon une vraiment expliqué biso lobi a forêt équatoriale les belé qu'on les a on a pris mon boy oui ça là qui bo se retrouver. Na d'abord sur tout non moko est-ce que vous a père des enfants au balato aux en camouflage humain. Ah maman moi mikolo nga na benda na zala susu bunga moko boy o mona teke na komi oluka ba mari de ni ba diembela ngai. Tala tumba dendo za la moi. Ozala moi cité ataye mo. Est-ce que moi songo zangela mukele? Alors naza papa bana mibale. Voilà. Mobile ya mutu. Mobile ya mutu. Moi bon dendo mayo il faut que bato partager kango. Voilà na koko zala teke no to mona kaye soki asisi ko teka ke beauté yanga vraiment na boti bana nga mibale kaka na dendo mayo lelo moko pe azotanga. Alors mususu wana pe abandi suko tambola. Voilà. Kana musala oyo na boya nga ba pédagogie na sisa ba classe belé wana na koma nga tata nganda. Voilà. Donc na dekiza façon nga ponga mona ebike lobi nga eloko na odembela ngo pambati. OK. Ya boulot. Pour nangeza vraiment moi eloko te za boulot. Za boulot. Pour place naza eza place na ngati. Très bien. Na ye na luke sika na pesi garantie na zo futa na mwa ndenge bato musu bazo futa bandako. Voilà. L'état pe zo landela pe na mwa par oya ye. Alors na zo zo pe baninga mususu bazaka pe belé na to ya chômage pe na zo benda bango. Voilà, c'est comme ça. Tozo sangana na bango eza nango boulot vraiment. Toko ko minimiser yango ti. Voilà. Merci beaucoup sur le groupe de pour ce lien. C'est tous les nanou dendo bela na gouton après tozonga bino kala minute. OK. Voilà, très chers amis internautes, dans quelques minutes déjà elle m'a de la presse au goûter dendo mayo. Toli yango to meka ngo ba lobi trop boyo na posanga pe na yoga na bilengi wana. Si vous avez yango na koswana bana poto bana partout le monde ke boliango o Afrique moi tourne na Congo o luki moi dendo mayo grignoté et ça là moi c'est bon. Nazonga bilo kala mingi te merci. Ah so ma nous ceci. Ah dans mouvement nous se pète. Donc faut na lia. Et c'est vraiment olia. Na longo lelo ekila. Ya longo la ko ko maté bien. Souhaitez un bon appétit. Bon appétit. Ngaye bana poto. Non ça bien mais ça bien soyi. Nga fuza na pilipili Te na la pipite na kosola. Na flatté au thé. Félicitations. En tout cas, voilà poto. Webi, biloko soto négligenté. Abilo ko ba de no mayo o photo liango. Tango yeki mo vacances biso mo tourole. Biso ba na kin. To liango trop. Babi vie eza moko zo ku fesili. Kuya bona ko kala no ko lisusu en tout cas. Bo pesa mo 3 minutes na liela sisa. Après nous sommes nous kala mingi merci. Bo biloko de reza goût. Ya félicitations. Voilà, est-ce que tu es au lit en tout cas, na tondi, na lié, puis là, on a lié en kala en tout cas. Technique, nous qui tout quoi, na pression ma casse. Merci vraiment. Alors, na kanti vraiment bon monde déjà boulot, il y a des noms maillots, ndenge les kaga. Alors numéro ya contact pesa na ngopo o asa na besoin que non papa eloko na monaki ya ata na aéroport ata wapi biso pe to tambola na biso ya ko tikela nga mwa de pine na nga bomonaki yango na ko yambangu na yo tikela yo. Alors numéro de téléphone eza 083 21 47 334 numéro na nga yango wana 083 21 47 334 numéro nanga yango wana. Elvis Sugar yango wana bakoma pe liboso noko bwaka pe moi eloko yango kuna batalaka pena borango ya misuni ebi kenzamba pambolo ekoma pena ba niveau mususu weze bandele simba eko koma vraiment osa musa no kitonga na pression ki bandeko musu petombo bo hésiter te bo ya pena walinga lia pena dendo mayo kitoko toza venir mokoto sur chaba bokoti wana donc Elvis Sugar dendo mayo azana olia ndenga el mara na toni ngaso na toto lo basu mingi te na ke chite na bite ba dédicace ça oza bo mabanga maman nga vraiment ba biloko wana yela na bomba ka bana nga mibale kaka bébé Liane Remedy. Alors côté tikali nzambe abakisa bango ba kombo bena yemoko ka ici. En tout cas merci beaucoup, plaisir à trop. Voilà, très chers amis internautes, merci pour la fidélité.
paix confiance bapesa ngai nazaka toujours liboso ba télévision na bino ba téléphone na bino ya lobaka TV za radio te. Premièrement nazo remercier ba boss na biso par rapport grâce na bino nde tuzo télémara pena liboso ba tuboto sala ba découverte ki toro bona ko sepelisa ba ba s'abonner na chaîne na biso ya biso podcast boss Ironi Malunda Mapena. Merci boss Yannick sans oublier boss checking na Londres wana mona lisusu pe ba boni na biso o bazala soki émission koti mbala ba cliquer à telle émission à saluer commenter à partager à aimer. Donc en tout cas na lingara bino mingi bosa pene belé bozo ki pena tan ko la émission ba ne bandeli et to bande ko so anande ko na biso Elvis ya deno mayo expliquer biso ndenge nini marambango sala mande ba somba bilo ne ba yara non ne ba lamba sala ga deno mayo ne ba saison na na bi ke bande ko belé boko sa pe exercice on banda ko na bino ozu dendo sali mo ba épice ba ingrédients mi expliquer bino tantôt ko kokana o mais l'équipe ngamo sur le terrain sur place na meka on a goûtant eza pena tellement kitoko suki wana to sele luka ba émission kitoko po to za bana misana na bino bosa ba commentaire oza po sa émission sali commentaire comme même elle mara boya place boy to roya wana to sala découverte to roya to sala bino ramba bien pona ko sepesa bino ba e s'abonner na kata chaîne na biso ya biso podcast. Wana opesa mbote na mama Laura Chou motema boss live na Kinshasa déjà famille Matula Mobimba je vous aime vraiment et pourquoi pas na pesa mbote na famille na Mialou Mobimba famille Keren Mion allemand Tichik Mion à Paris Sephora Mialou la Camila petite sœur chérie sans oublier notre cadet Andy Mialou pourquoi pas na pesa mbote na ba na ngai bébé gratis bébé winner bébé Valencia wana moni penza baike babas nanga boza tellement ebelé na allemand na moni susu Elodie la maintenance na Bundes sans oublier mon vieux Freddy Ngoma le coutume na Isa et pourquoi pas na pesa bambote vraiment na batu nanga pena ba soutenir na mabondeli batu nanga peto na bango peto na bango lokola Igor Suprême Aigle Christian wana moni susu moi sa tonda beauté moi sa tonda taille moi sa tonda ndoto wana nani glow ya Gonda la fille en couleur glow bambote bele bisuko zali na pesa bambote na batu tout vraiment batala ka ba mission na biso ya biso podcast na sima caméra tozali bongo na Josué Mbungu moi na mukele bangenge na wana sur réalisateur na biso vraiment yado basadi sa bisiko sali vraiment mbote belé boza tellement ebelé vraiment na ko bino nyo sauter tout le bakaka à la prochaine émission trop contre ça va découvrir ça bien on a se pelisa bino bo s'abonner na ta chaîne vraiment le bakaka so ino na profiter so ki penzambe azongite ngana bino to kutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye. Misanga na ngulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela